Panga banana botami. Kaka indépendance ya mbulu nde na moni zéro. Donc eloko moko ba belge ba sala biso de moni ngote langi na bango to yebite nini moko te. Donc éducation na bato eza. Panga banana botami. Kaka indépendance ya mbulu nde na moni zéro. Biso tozo kola. Ozoma na fête indépendance biso ba mama ba opesa biso biloko akolia, ba osala biso ba bien, ba makamo bota na zo teka pona lukata 1000 francs. Gouvernement a ba prise en charge ne bien té. Peuple a souffrir makasi. Le gouvernement a se maintenir à fonctionner comme auparavant à soutien charge de ce qui était la population. Très cher fidèle internaute de Congo France, bonjour. C'est votre humble serviteur Moïse Katomba Yingila. Oyo alobela rabino, molobeli à peuple nabiso tobeta ramasolo na Katia Congo France de l'information vraie et vérifiée. Na Katia Congo France la chaîne, la meilleure chaîne en ligne. Oyo bomesana kolanda, la chaîne Oyo et pesa rabino information vraie pour le roloba mingité. Là je vois mon boss monsieur Didi Pumba, j'ai dit merci beaucoup. Je le salue là où il est. J'ai dit bonjour à monsieur Boukson Boukassa, un amici, un prince à Lyon Gaz à mon vieux. Là où vous êtes, merci. Lélo, 58 ans, il y a anniversaire de l'indépendance, il y a RDC. Donc, moi, c'était tout sur la population. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as l'indépendance 58 ans après, Nini et Zanamboka, Nini ils ont développé sur le point voilà, économique, culturel, voilà, éducationnel. Évolution Nini Salami Namboka. Lélo, Nakati, ya Kinshasa, Awa, Tokosola, la Batunyoso, Tokosola, bien sûr, avec ceux qui seront d'accord. Toko Beta Masolo, Bapé, ça quand même, Bavina, étant de Congolais, Oyo Namboka, n'a pas Nabisengo, en tout cas, suivez, restez branchés et suivez cet élément. Merci. Ouais, Mbote. Mon frère, tu as Kombonani. Mon nom est Patrick. Patrick, 58 ans les lots après l'indépendance. Est-ce que n'est vraiment idéologie à moi Israël qui n'est vraiment père il y a indépendance oyo basalo beta qui masolo indépendance bakolo que non voilà nous sommes contents na oyo mboka ezali lo. Rien lo te. Ce pénal les lo et sali que non. Lumumba wana bakasavu batu babunda pour l'indépendance basekwi baza vraiment contenté na obakuta na mboka donc bata vraiment élite na bango et qui pamba et vraiment la mai pour bénéfice moroté mais yo personnellement qu'est-ce qui ne marche pas sur tous les points là au moro marché et là au moroté donc et c'est nga ata totika na ata su mundele si na ata 85. Ouais, au moins 85. Il y a vraiment avantage pour nous. Condamné par père la démocratie. Indépendance, excusez-moi, na date on est à 1960. Ouais, bazoki yango mwana lombango. Ceux qui bazoki on a lombango te bango bazoki yango bien, mais siko ba oyo ba précédé bango ba obaye après. Les sons ni ba pesa que notre tozo défendre honneur ya ba oba lekaki. Faut te dire autorité. Bon, faut qu'il y ait un union après perdre l'indépendance. C'est qui dirige les autorités? Gouvernement union. Merci beaucoup. Calme. Mbote papa. Ah, mbote mingi bana ngai. Oye ba kombo nani papa? Kombo nanga Munganga Jean-Paul. Papa Munganga Jean-Paul. Le lot yo 58 ans après indépendance. Le lot les temps toujours ko fêter 58 ans il y a indépendance na biso. Est-ce que différence les ali après nati lelo, avant on a lelo? Différence ya koloba na ndenge ya mboka ko changer différence ezali pour ancien na nouveau zaka différent omoni mais na ndenge ya indépendance fête otoyebi hein en tout cas différent za munene parce que na mboka na biso to mona rabongo te chaque fête batu faut ba sepela balela martyr oyo bazwaka indépendance oyo biso tozo jouir nango lelo mais tant ou fait yezo zalate mboka tala regarde c'est comme si batu donc journée moko o batu bazako se souvenir n'a rien batu bazako se souvenir n'a rien. Ok, c'est journée historique il y a pays Nabiso. Journée historique il y a pays, papa Jean-Paul. Est-ce que sur le plan, il y a développement en Mboka? C'est encore tout est en haut, lelo. On peut dire que Mboka est autant bien. 58 ans, pour Nanga Naoloba, non Mboka est bien.
58 ans après ndenge bozoloba awa mboka etambolaka bien te banda tobandi na Kasavubu Lumumba asali nini ntina moi na lelo tozali Congo na biso ezotambola Zaïre Mobutu atambusaki bien te président Joseph awa ekozwa tomoni eyo na suka akomi kotambola bien na mboka na biso ezali kotambola bien te me na suka ya président na biso awa tomoni akomi komiolore mwa makambo changement ekomi kokota on ne sait pas soki tomeki kopesa chance lisusu soki ya c'est chance mais mandat na esili mais mandat esili c'est ça le problème mandat esili mais tout le monde na dernière minute a changé méthode hein tout le monde neti akomi ko changer même si to kopesa chance pour nazomona pe wana mutu o na mona okikozala na azana été on est en solo pas tant que congolais ni okoki ko proposer pour na évolution tout développement ya mboka pour na développement ya mboka eloko na okoki ko proposer bakonzi na biso ba prendre soin ya mboka itaki ba congolais pour te développer Mobutu na tango na ye alobaka retruchons les mains togumba bilamba to simba Congo mbongo eza na mabele ba jeune batika kuluna pour le développement ya mboka avenir de demain ezabino biso toke déjà na kimubange tomoni bakoko lobby na biso ezali bino alors bakonzi bayeba kopesa mwa bazala souple na misala ezala na ba jeune bazala souple na financement bazala souple na ba travaux oyo peuple azosenga po mboka ebonga bakonzi nde bazala souple pour ceux baza soupleté nzamba lobi toute autorité vient de Dieu yem to pesa bokonzi pe yem to arachaka yango. Merci beaucoup papa Jean-Paul. Mbotende. Ah bonjour papa. Ndeko kombo nani? Kombo nanga Jonathan. Ndeko Jonathan. Aux alliés Lengue 58 ans après indépendance, toyeba biso chaîne ya Congo France toyeba est-ce qu'il y a une différence avant période ou après lelo? Bon différence c'est ça parce que le gouvernement a besoin depuis tout banda marambo tout ça fêté ka ba fête yango mais changement zoyati évolution zoyati toujours regretter pourquoi or que ça aux fêté ba fête non il faut moi évolution ezala moi pas ezala ebi ke fêté qui année passée mais au baxi loko na année weye ce que mais biso to fêté kaka mais eloko zoyati changement zoyati to comprendre c'est pourquoi ce que ba fête yango to fêté là ngoni vomi to vanda kaka vomi bo fanda mais qu'est-ce qui fait que le lomboka itambola tenengo zolo ba évolution ezati mal gérance. C'est-à-dire donc gouvernement a prise en charge n'est bien té peuple a souffrir ma casse le gouvernement a se maintenir a fonctionner comme auparavant a sous charge nous ce qui était la population donc biloko moyen évoluer zate marambutu fight côté au fight on a très kufa c'est toi l'été comme kufa yango moko to comprendre c'est pourquoi mais aussi longtemps ezaki bongoté gouvernement batala mama kambo baluka moyeni ba ko bongisa na place que to fêtera bo vomi to vanda non to yokana ce qui to ko sala nini po mboka ngo kindi to fêter to lakina makambutu sali que to sali boye yango na to fêter tout po mboka na vraiment toujours regretter vraiment tande mboka koma tala yo moko tala ah toi ma na kati ya bandal mais tala yo moko ozomona ba mai toujours regretter ma kasi toujours regretter ma gouvernement ma asala de toutes les façons que to retrouver en plein tozara na ngokala to retrouver en vraiment la moni de ko préférer que mindele fallait bazana na bango bon nga trouva na mindele fallait bazana na bango pour vomir na place ya kobenga na bato banda ko sunga biso tra biso moko gérance particulière biso chef du quartier bangungi moyen te bangungi je te dis mon frère donc na habité papa ceux qui ont côté sur le bata bangungi mo baza koto je te dis to kokate gouvernement et moi vraiment trouver solution à tel so mama kambu to boy to fetara to lela mais to lingi to fêter tous à peine sengo to fêter to ebike évolution continue mboka changement continue quelque part et aussi la biso bien population pour to lingi milelo troté. Merci beaucoup Ndeko Jonathan. Ah mbote mama. Mbote papa. Ah. Ngai Mama Liliane. Mama Liliane. C'était les solo indépendance le 30 tu es 58 ans après. Papa. Différence nini yo mama yo koli. Ah papa. Papa nga banana botami. Kaka indépendance ya mbulo nde na moni zéro. Peut-être tozokola.
ozomona fête indépendance biso ba mama ba opesa biso biloko ya kolia ba osala biso ba bien ba makamo bota nazoteka mpona lukata 1000 francs c'est que ça la souffrance. Donc changement eza te eloko moko eza te eloko tala baplace toteka mabulu mai solo nie baveni ekufi oyo badepute yango badepute bazozwa mbongo na bango bazolia na babasi na bango baza na basi 5 keta bango na baville na baboite misala badepute baosala depute azolinga mwasi mbula moko na mwana na ye eske azotonga oyo to azobebisa aza na mingi ya koloba te batika bachange batika so bazokoka te batika so bazokoka te batika eloko moko te basali 0. Merci beaucoup maman Liliane. Merci. Ndeko mbote. Mbote papa. Kombo nani ndeko? Kombo nanga Billy. Ndeko Billy, tozo bete sur l'indépendance ndeko. Par rapport à fait que des autres fêter les 58 ans, il y a indépendance depuis que RDC comment le lot un pays mon souverain. Nini échanger selon yo. Selon nga banda ko tozo indépendance. Et là comme il y a bien échangé na monia monté. Donc là comme on va belge va ça la biso de monia monté. Là na bango to yebité nini mon côté. Donc éducation na bato ezate mboko na biso salité ezobeba. Donc là comme on a bien ça l'indépendance de monia monté. Donc le résamité la faute là on nous opesa na gouvernement ba autorité asiko. Na opesa faute na gouvernement bourgmestre alingi ko landela makambo ya soin ya mboka te nini te nyonso wana donc santé bato ezobeba maladi nyonso ezoyaka pona salité wana kaka ya mboka. Le 58e année aiza année électorale. Erba koya message no kotinda ba député na ba oya sika na ba o déjà ba diriger. Message na kotinda kaka ba landa posa ya nini ya peuple ndenge ezali. Basali la biso bantela vina biso social na biso donc développement mboko na biso poto ke liboso. Merci beaucoup ndeko Billy. Tonton Mbote. Ah Mbote papa. Kombo nani ndeko? Kombo na Cédric. Ndeko tozo swalona ba jeune par rapport à l'isolo indépendance. Oui, que le lot fait indépendance. Oui, naebi. 58e année le lot. Ouais. Selon yo nini échanger. Développement nini RDC le lot to kokolo ba que non 58 ans après toza fier na mboka na biso. Vraiment ngaza fier te na mboka na biso. Ngaza fier te po biso ba Congolais le ba ko moseka biso po Congo na biso moto milingi te. To lingi pe mboka na biso te. Na fier te po ba continuer biso na baza liboso baza fier te ngape moyen na za fier ezate. Po bango nde bazotambusa biso bazobongisa makambo nde biso tozala bien moi bango bazoboma biso sikoyo toza fier na mboka ondene mboka eza mabe oza fier na ondene bango bazoboma erba yaka kaka bino bolandaka bango ebele bon tolandaka bango eza batan tolandaka bango na baprofit taka mboka toza ya pasi osani moto ayeboye mwa 10 000 apesi yo okumise kaka tosani teka mboka nazoteka mboka bango bateka yango depuis kala bango bateka deja po nde bazana bateka basombaka bayebi ke tozokende koto balingi biso me tozosomba balingi biso te tozosomba kaka yango mpe oyo basala biso eza mabe te baluka mpe mboka bakefanda donc ya toro bokovote bango susu te bon mpo na ngai bakufa bango nyonso soki bakokufa donc mpo na nga nayebi te antuka so ezalaki nzambe etu bato wana kutu bamosusu onga fimbu tu onga boye donc bandoki tala siko bafimbu yango emonaka te na parlement bambongo na bango bakomosala batapa bamosusu bakoma bamusicien Merci beaucoup. Fidèle internaute, merci d'avoir suivi cet élément. Merci na confiance pour ça na Congo France, votre chaîne, la meilleure chaîne en ligne. Boyoki bande konenge balobi, boyoki bande konenge ba paloli. Bamsusu bien sûr bazana kanda makasi par rapport à ce qui se passe na kati ya mboka. Bamsusu babi que non bazana même na barolobate parce que le député oyo ba vota ba sala et l'autre côté, ba député oyo bazana pouvoir, il faut rien par rapport que on peut dire qu'il y a rien qui évolue depuis l'indépendance 58 ans les lois après. L'RDC ne peut pas se dire que non, tous un pays indépendant. RDC dépend toujours de la communauté Bamboka Moussousou, et Zamaloba Batubalobi, Congo France est là, Congo France est la chaîne moro neutre, Congo France est la chaîne terre sous le rabatou. Bolandi Bandeko na 4 éléments, Oyo Bolandi, propos ya Bandeko par rapport il y a évolution, développement Yamboka 58 ans après indépendance. Car qu'est-ce qui s'est passé déjà après 58 ans? Les loyaux, papa a 58 ans, il a déjà mature, maman Yaya a 58 ans, a déjà mature.
Donc la RDC un pays, le Grand Congo devait avoir une idée, une bonne réputation, une bonne image par rapport à son évolution, par rapport bien sûr à son âge. Il y a indépendance. Bandeko, Congolais, Pessi, Vina Bango, voilà, Bamsolbe que nous bazofana na kati ya salité. Donc il y a rien qui change. Mbokeza kaka ndenge ba belge batikaki, banzela mususu ba belge batika kaka. C'est comme ça ndenge. C'est comme ça ndenge mboka eza kotambola. Donc on peut dire que les autorités qui ont dirigé depuis l'indépendance, les autorités ont besoin de pouvoir banda 1960 si les 2018 basé leur malongate voilà banzela okaka belge batika banzela oyo ndeko mobutu tonga peut-être ndetikali ce sont le propos oyo bandeko le bina kati élément oyo nous Congo France tozaki wana rapona ko beteli solo ya indépendance. Oui, fêter c'est mieux, mais fêter pourquoi? Il faut savoir pourquoi on fête, il faut savoir pourquoi 58 ans de l'autre ont fêté. Bandeko Basololi, et ça jour où il faut que tu aies qu'est-ce qu'on peut faire pour que à New Goya 59e année et à l'année moko yakitoko. J'ai dit merci beaucoup à Alain BCBG qui était derrière la caméra. Mouna Cédric, j'ai dit merci Kenzo Moukeni le réalisateur. J'ai dit merci beaucoup à mon boss M. Didi Pumba. Oyo Azalawana, c'est grâce à lui que nous avons eu l'espace Yakobet Masolo Amboka. Je n'oublie pas les partenaires, M. Amissi, un prince à Lyon, Gaz Nagaz, mon vieux, et M. Boukson Bouka Sassara Ramazani. De gros bisous, bonjour, au revoir.